l'engagement politique. La jeunesse et l'engagement politique. Merci à cette grande équipe qui nous accompagne pour que nous arrivions jusque chez vous, mesdames et messieurs. Alors ici sur ce plateau, nous avons un politique, mais jeune comme nous, qui veut analyser ces thématiques que je venais de vous annoncer, la jeunesse et l'engagement politique. Alors, lui, c'est monsieur Jonathan Inkoma. Monsieur Jonathan Inkoma, il est cadre du parti politique Envol, parti politique cher à l'honorable Deli Sesanga, l'homme dit sursaut patriotique. Alors, lui, c'est monsieur Jonathan Inkoma. Lui-même était candidat aux élections municipales de 2023 dans la commune de Kassavubu. Alors, monsieur Jonathan Inkoma, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gaspard. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce. Alors, vous êtes encore jeune comme nous. Qu'est-ce qui vous a poussé vous-même à embrasser la vie politique et surtout la politique active? Déjà, je dirais que ce n'est pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi d'arriver où je suis aujourd'hui. Mais étant un jeune, un intello, je me suis dit pourquoi pas affronter, pourquoi pas chercher le développement de mon pays. Parce qu'on dit toujours que la jeunesse est l'avenir de demain. L'avenir se prépare aujourd'hui. Donc, mieux vaut s'engager aujourd'hui pour amener quelque chose, pour amener une pierre pour ma nation. Amener une pierre pour la nation congolaise qui est la nôtre. Alors, pour amener cette pierre-là, vous avez pensé vous-même, vous étiez d'accord avec vous-même que les moyens par lesquels vous pouvez apporter ces impulses, ce n'est que la politique active. Oui, bien sûr. Parce que dans la politique active, nous sommes là pour défendre les intérêts de nos concitoyens, les intérêts, nos propres intérêts, parce qu'étant jeunes, Congolais aussi comme d'autres, donc mieux vaut faire la politique engagée, la politique du terrain, pour défendre ceux qui n'ont pas de mots à dire, pour défendre ceux qui ne savent pas comment ils peuvent en arriver ou comment ils peuvent prendre justice. Donc c'est pour cela que je me suis dit non, il faut faire la politique engagée pour défendre tous ceux-là qui n'ont pas comment, qui ne savent pas comment récupérer l'air ce qui appartient. Alors nous serons un peu bilingues parce que je sais que vous avez vraiment moins la mongala, il y a solo, donc nous serons bilingues. À un certain moment, nous allons mélanger et le français et le lingala, question de permettre aussi à ceux qui nous suivent de pouvoir bien comprendre la matière que nous sommes en train de traiter ici. Alors, d'aucuns pensent que la vie politique au Congo, c'est le chemin le plus facile pour se faire des moyens. Aujourd'hui, avec des dialogues, avec des combines politiques, vous pouvez facilement vous attirer des millions. Est-ce que c'était aussi dans votre pensée, dans votre idée, que non, bon, je vais faire la vie politique active pour que demain ou après-demain, je sois aussi millionnaire? Est-ce que ça a été aussi le cas avec vous? En fait, je dirais que non. En faire la politique, ce n'est pas une vie facile. Donc, plusieurs personnes pensent ainsi, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas une vie facile. Mais il y a facilité d'un côté. Il y a facilité, ce que l'objet facilité, risque à boloko, il y a facilité. Non, facilité, c'est-à-dire que les leçons aussi mon poste. Non. C'est pour facilement. C'est pour cela, nos aînés au Baya avant Bisso, Baya na idée wana yango moni lelo Bisso, ba o tozo souffrir. Oh, vous souffrez? Oui. La politique active pour nos jeunes, les souffrances. Non, tant que nous Bisso na mitie na kati ya peuple wana. Ah, oui. Mitie na kati ya peuple. Na kati ya ba politicien te. Oui, na mitie na kati ya peuple wana po tozo souffrir Bisso na bango elongo. Toki koloba te ke Bisso toza na vie ya bien non. Tozo souffrir parce que Bisso to diriger te toza libanda ya gestion wana.
Donc tous souffrir. Mais dis-moi, monsieur Jonathan, vous êtes d'accord nangai que lelo na Congo soki mutu alinya koma na mbongo akomane kolinga mingi ko sala politique ndoko mona ba agronome batiki makambo ya agriculture o mona ba avocat batiki métier na bango okuta na enseignant ba professeur ba université batiki musala na bango ya koyekusa bana ya kotangisa bana bango nyonso bake kokota na vie politique parce que bayibi ke na politique lelo avec tous ces chiffres tous ces montants toyoka ka bato ba touchaka o ba percevaka mo te ke za nzela moko za mo facile pona batebele yango na ikolo bake nzela wana o bat bazo kanisa keza facile eza parce que bango bazo ya na idée ya koyiba peuple koyiba. Oui, vous reconnaissez que koyiba pesa la. Oh mais yango ezo salema bandi ko salema na 18 ans ya o ya uti ko longwa ezo continuer ti lelo. OK, ezo continuer ti koyiba lelo donc ezalaka nango kaka. Mais tant ou déjà bango mo bazo reconnaître que justice o eza malade donc il a qu'ici que c'est que corruption nyonso ya mabeza. Bon, la vie politique yo lobi ke eza vie ya facilité te ndenge to zali ko kanisela yango ndenge ba imboka ebele bazali ko kanisela yango. Alors entrée na yo na kati na parti politique en vol. Est-ce que ça a été facile quand la carrière déjà il y a président national il y a parti nabino l'honorable Délice Sanga que nous saluons déjà en passant. Est-ce que intégration na yo na kati na parti wana ezala ki facile? En fait, et le retour ezala facilité parce que na bandaki na envolté. OK. Na bandaki na parti MDECO où ezaki ya monsieur Gabriel Mokia. OK. Oh nazalaki pe na bandaki ko kipe moi poste moko kuna. Après wana na se décidaki na koma na envol où ya honorable Délice Sanga. Et après quelques turbulences vu que naza jeune tomekaki ko kende na ngambu ya union sacrée. Donc tout monde que na ngambu ya union sacrée beaucoup plus ezalaki te intérêt à peuple ndé bandai ko primer ndé tolobi te tozonge la vraie lutte où eza na kati ya opposition et opposition où eza sursaut national. OK. Avec l'honorable Délice Sanga donc sali moi comeback oui. Baloba retour à la au Bercail plutôt. Oui. Parce que koto lingako kende au monique makambo ndenge yo bandai ko kanisela na makambo ndenge bandai ko salima kuna eza bongo te yango no milobeli ke il faut ozonga epa na yo. Alors tant ozongi na opposition lelo tozoloba makambo o eza lelo kota la situation ya mboka situation sécuritaire dans sa globalité kota la makambo nyonso zali ko salima lelo bino na ngambo ya opposition bozali komonela makambo ndenge nini makambo ya société na biso ndenge zali kotambola. Déjà biso ba eu opposition tolobaka yango déjà eza ya mbala liboso te yango moni to bandai ko telemela na niveau ya sursaut national d'abord oyo balingaki basala le rôle à changement ya Mobeko Likunzi ya mboka to telemelaki parce que ezaki pona intérêt général te ezaki pona intérêt à peuple te ezaki pona intérêt à solongo pe apparemment elimwe mwa muke. En fait, moi pour l'instant, pour n'angona nous babangi, yango moni ba. Non, babangi. C'est-à-dire que ba priorité zali na mboka. Ezali kama obanga te ezali kama ba priorité. To moni que pour le moment il faut ba effort ezala conjuguer pour na ko pousser na munguna atika territoire na biso bongo to kozongela ba masolo na biso ya mboka. Je me dis que ceux qui bateau basali plus de 6 ans aujourd'hui, ba yeba kité logo ezaki priorité pour na mboka. Et bongo ata soki basilisi oyo lelo oyo tolobata bongo nde bakoyeba oyo eza priorité mpona bango. Non, c'est-à-dire que situation actuelle priorité ezali kobundelana no mboka biso nyonso yango no nauti kolanda réunion ya union sacrée basalaki na autorité morale na bango oyo eza le président en place ayebisi bango lobi bino lolenge kani bokozela toujours pour défendre ba oyo bino pour défendre territoire na bino bokozela il faut mot d'ordre ou tarak pourquoi pas eki kozala initiative ya bino moko donc muna mutu fazwa idée mais soko tali na oyo ezalaki changement ya constitution bazelaki te kaka ke tata mokonzi ya mboka apesa mot d'ordre omonaki ke mutu to atombolaki pancarte mutu to atombolaki oyo aye ba banderole
pour qu'il ait sa président de la République et naza pembeni na yo pour que ceux qui va réussir que ça les locaux il pas se retrouver dans moi par ya gâteau. Alors ezalaka nini likambo wana eza bato ba soutenaka makambo pour na partage ya gâteau pour muta koya ko vanter poids politique na ye ne ya mwana bato ba welelaki po en tout cas Kinshasa ezalaki inondé Kinshasa kakate na quelques provinces na ba ville ezalaki inondé na ba bâche na ba banderole na ba pancarte. Nous soutenons les changements, nous soutenons la révision, nous soutenons mais lelo na makambo ya guerre bato nyonso ba pancarte ezate hein. Ouais pour na relaxer que et si ka peuple azo souffrir bango bazate bango ba otala se ba intérêt na bango yango moni biso to lobby que 2028 il faut régime où il a ici incompétence na ye na sommet ya république il faut et dégager mais bino pe ba yi opposition ba tu pe bazali ko diriger lelo bazaki pe na opposition bazalaki ko loba kaka ndenge bino bozali ko loba lelo. Qu'est-ce qui rassure que lobby to lobby kuna bandeko bazana opposition lelo une fois que bazui bokonzi population congolaise a ko souffrir les sous ndenga zali ko souffrir lelo te na royebi lelo ko les rassurer na royebi so que na 2018 na élection et salemaki mon président qui est l'honorable Delis Esanga a soutenu qui moi na mboka au hasard en place. Le président de la République. Le président de la République, M. Oui. Félix Tshisekedi. Mais il faut comprendre que si il y a un intérêt, il y a peuple exalté, peu importe la part européenne, ça puisse être Bendanaka. Est-ce que Bendanaka réellement pour intérêt à peuple, to Bendanaka ne pour intérêt à binomongo parce que to yebi histoire, biso da ba panzi sango. To zali ba historien du présent. Ezalaka moko boyeboke kuna boyokani te yo banai ko senga poste ministériel moko songolo ba pesi yo yango te allez ozui revendication na yo personnel au commission comme si eza revendication ya peuple allez au komi ko sala ndenge zo sala lelo ke noto kendaki to kutaki par na biso te yango wana to bimaki na makambo wana alors que eza part ya population te mais eza part ya bino moko ba politicien yango moni politique ya ba part ya ba gâteau yangonde zo partage des gâteaux yangonde ezo boma poids politique yangonde ezo boma mboko yo parce que mututu alingi a se retrouver mututu alingi atonga immeuble à 5-6 niveaux mututu alingi atinda mwasi bana na poto baki kotanga pour que tant bakozonga banyokola lisusu biso bayo toza awa yo pe na kasa vous biso poni mapango yo kosomba so comme ministre oponi déjà oyebi déjà que c'est na comme ministre nge loko na kopona ya motu ezake bandeko yanga ba jeune loko la nga lobi na mona ba vie ezala bien parce que kaka même constitution oyo bango ba boyaka mais sur otali na article 36 nango ezo pesa ndingisa na l'état ezo obliger l'état na biso que il faut abunda pour que mututu azala na musala o elongo bani azala na rémunération elongo bani mais vu que ba moni que esika intérêt à peuple za bango balingaka ngote yango moni pona bango nyoso eza na constitution eza mabe mais makambo wana ya koluka misala pona ba jeune je pense que za makambo ebandi lelo te lelo na mboka na biso soko tali uta ba université e banda awa na Congo uta tozwa indépendance depuis 1960 kino lelo soko tali proportion entre nombre de personnes oyo ba université bazotia sur le marché d'emploi na nombre ya ba emploi oyo za la créé depuis 1960 on comprendre que inadéquation ezali proportion eza vraiment malamu mingi peut-être c'est pour dire que eza makambo yo ebandi na régime oyo toza nango elelote depuis le régime passé politique wana ya création d'emploi on dirait ezalaka te na habité mwana mboka Jonathan Ikoma lecture de faits na yo par rapport ya politique ya création d'emploi lecture de faits na yo zandengeni en fait na koloba ete tango mokonzi ya mboka oyo actuel monsieur Chilombo akotaki ayebisaki biso ko créer ba millionnaire o ti lelo ata millionnaire moko te to tikali komona projet mandat liboso eleki salemité
ya mibale yango oyo ekutani na makambo ya ba agression pour ne pas dire que guerre parce que est-ce que vous condamnez d'abord makambo ezoleka ya agression wana occupation ya territoire est-ce que vous condamnez yango parce que awa utikoloba makambo ya bino bobundela la population alors population wana lelo azali ko souffrir d'une manière ou d'une autre est-ce que vous allez ko agresser et vous allez ko condamner agression rwandaise wana mais il faut toujours condamner parce que naza congolais ba o bazo kufa baza ba congolais lokola nga na ko condamner na kozala na pasi nango parce que ba o baza kuna baza bandeko na nga baza makila na nga donc tozana bango elongo to ko condamner ba agresser oyo bazo ko bundisa biso pe to yebi na histoire ke bandi lelo te ça fait plus de 30 ans lelo depuis que est ya mboka na biso ezala agressé alors solution nini ba oyo baza ba pesi alors ngana lingite tozwa aspect ya solution nini ba oyo bazali régime oyo ba pesi mais solution nini yo lobi makambo ya engagement ya jeunesse na kati ya vie politique solution nini maintenant yo en tant que jeune politique en tant que compatriote en tant que patriote congolais solution yo zo mona ko uta wapi pona ko silisa makambo ya bitumbu ezalaka na ngambo ya est ya boka na biso. En fait, pour le moment, nyonso oyo toki ko sala eza kozonga tout d'abord na table de négociation. Table de négociation. Table de négociation. Parce que to bossa na te que na plus de 30 ans oyo ya agression o mboka na biso ezali ko subir na ba mouvement rebelle oyo ya M23 AFC na ba parrain na bango ezali Rwanda toki ko bossa na te que depuis te ebandeli nango biso tozala toujours na o ezali ba futilité to bandai ko luka to liesa mabumu na biso to tonga ba mapangu to zwa ba deuxième troisième cinquième bureau mais to bossa na ko ezali important lelo na koyebisa yo soki ezana parmi ba biloko ezokanga même mokonzi ya mboka pour ne pas à réunir deux chambres pour que to kende na guerre conventionnelle soit na état de guerre ou tolobara eza parce que to yebete Rwanda za na ba alliés o ya signé na bango ba accord militaire tant biso to perdre ya ba futilité Rwanda tant wana bande ko kende ko signer ba accord militaire mais cela n'est pas impossible que biso pe lelopé to koyi ko sala pe ba alliance pe to komi eza procédure eza processus ya mulai parce que lelo il faut négocier il faut kozonga na table de négociation pour que biso pe na temps wana to gagner tant auto ko gagner et aider ba o ya biso et aider régime en place pour que en fait bango pe ba kende ba luka ba accord militaire na bamboka mususu table ya négociation oyo ozali ko faire allusion ezali oyo batata sango bazali ko lobela ya cinq na SCC encore bozala qui consulter donc yo ozali ko sepela. Mais oui, tout est un dialogue où il y a baimbo kanyoso pour que tout et même ma paiement où il y a durable. Balobara toujours que ce qui est linga kimia, il faut qu'on prépare bitumba. Donc c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. Maintenant, ceux qui vont vendre na table de négociation, baimbo kaba congolais, ya opposition, ya société civile, pasteur, nani, tout le monde vont vendre na table de négociation. Vous pensez vraiment que c'est ça qui va faire que Munguna oise occuper territoire na biswa Kim? Ou bien qu'est-ce qui se cache un peu derrière ça? Un peu au là, jeune congolais au bazola na biso na yango naza koyebisa bino ke bitumba oyo eza na ngambu ya este wana eza tellement complexe que soki tolobi ete tokende nango na ndenge baimboka tu bazo raisonner ekozala pasi mingi. Alors il faut négocier. Mokolo guerre bandaka toyebaka mais mokolo esilaka toyebaka te. Alors pour la tozomona lelo Russie na Ukraine tokanisa lokola ke Russie na Fox azanango akobeta Ukraine mbangu deux jours peut-être mais lelo yo 3 ans déjà
bazo continuer na bitumba yango. Donc alors toi qui na table ya négociation wana, qu'est-ce qui doit être fait concrètement na table ya négociation? To bandiko solo là yo salaki ndenge nini, yo sinaki contrat boy, yo salaki boy accord boy après nango. Après munguna kimi tango biso to bandi dialogue munguna kimi mbala moko. Non, problème ezani. Banguna na biso wana bazo soutenir kaka baimboka. Parce que na voye biso le romoro ke ba wilingo ma to ba misusu wana ce sont des Congolais. Corneille inangaza Congolais. Vous comprenez? Ba Rwandais bazo utiliser kaka bandeko na biso bazo tia bango liboso pour que ba bundisa biso pour que bango ba profiter ba yibaka ou ezali bomengo o nzamba pesa biso. Alors nana lingisi ko to vana nana le kambo dialogue wana so to vani na dialogue wana. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement au bouter ennemi hors ya territoire national? Parce que comme ça n'a que par rapport à la recherche, il y a pas solution, il y a déjà une résolution. Il y a Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2773 déjà, où ils ont condamné Sengi Pena Rwanda, Pena agressé, on va quitter immédiatement. Donc, on a une place où on a résolution, on a bino n'envole, en tant que jeune Congolais, au Yambati Mondéni. La Rolinga et si on a l'obétant congolais, tout d'abord pour ne pas tous à la caché politique. La Colobete, oh les lotomoni Conseil des Nations Unies et Juif comme la résolution. Oui, tous saluer en haut. Parce que c'est la toute première fois depuis Bitumbawe et Bandi. Tout le monde a quand même moins avancé na ou étali diplomatie. Mais to ko senga ke esuka kaka na théorie mais praticabilité nango ezala sur terrain. To vivre yango to palper yango. Na sentir que là que wana lobi lokola mwana mboka. Donc au saluer quand même effort diplomatique, il y a un régime en place. Au saluer pe ndenge ba arracher comment on appelle ça résolution wana. Maintenant ba effet oui, il y a un monde tozo zela biso nyonso parce que toza ba congolais au-delà ya ba clivage politique toza ba congolais biso nyonso ba congomani. Donc tozo zela oye eloko oye ko tchakimia ya monde biso to ko soutenir. Et ça te que parce que nazali na ngambo ya opposition il faut na boya nyonso parce que à part ozala na ngambo ya opposition tozali ba intellectuel. OK. Alors oyo to monique avancer si que salemi tokoloba na mungongo ya makasi ke esika oyo avancer salemi esika oyo tomoni ke kokoso ezande tomona ke te na makambu oyo bayela ki biso ya changement ya constitution tomona ki mabe makasi po ezaki bazaki koluka ba intérêt na bango yango to telemelaki. OK. Donc c'est pour la première fois Conseil de sécurité des Nations Unies et siégé pendant 3 fois dans l'espace il y a un mois. Et toujours pour la France a voté contre les Rwandais. Alors que la diplomatie a permis les pays au Rwanda à accord militaire. Donc c'est pour dire que sans clivage politique, c'est pour dire que d'une manière ou d'une autre, les lots voient la République démocratique du Congo et commis Pekoyokana na échiquier international. Oui, parce que le monde entier, les lots de découvrir que les lots Rwanda zala victime te. OK. Rwanda zala victime te surtout régime oyo. OK. Donc biso tout comprendre yango lelo et communauté internationale peut comprendre yango moni lelo ba bandi ko sanctionner bango et to senga tout monde yango boy. Voilà, alors puisque tozo lobela makambo ya dialogue na bombeli o question moko wana to solo ngo na mwasuka na lingaki na tuna bino na yi opposition bozalaki na opposition na régime ya mokonzi mboka ya kala otobenga ka régime ya Joseph Kabila Kabange lelo bozali susu kaka na opposition wana mais sortie médiatique oyo président national et à parti politique et à PPRD mokonzi Joseph Kabila Kabange sortie médiatique na yewana depuis que alonga na bokonza banayi koloba na ete soka banayi koloba peut-être na nzela ya batu na ye ba koliti na ye bato bandimela politique na ye mais cette fois-ci ye moko alobi mais tango analyser discours na ye yo en tant que congomani d'abord oyambi ngo ndenge nini pe en tant que acteur
acteur politique oyambi yango ndenge nini? En fait, na oetali sortie médiatique ya mokonzi ya kala ya mboka ndeko Joseph Kabila na oki koloba ete ekozala na deux volets. Volet ya liboso na koloba ete aza na torte. Aza na torte? Oui, na volet ya liboso. Pourquoi? Parce que tant ba votaki mokonzi ya mboka oyo aza na minutes oyo biso tout bande ko s'attendre na changement. Mais lelo tomoni na régime Kabila, na régime Tshisekedi, eloko changer vraiment ezate. Mais il faut relativiser na ba domaine parce que ça na ba domaine où tu louer domaine ya diplomatie. Dévolé. Voilà, où tu peux louer par exemple le domaine ya diplomatie. Yango na lobby. Okay. Na ko répondre na dévolé. Wana toza na premier volet. Na premier volet na ko lobe te eloko changer te. Lelo tozo mona maramusu sezo salema parce que c'est lui le garant de la nation. Arobi mutu akopekisa ya zate. Lelo yo combien des opposants au baza lelo en exil? Combien au baza na boloko lelo? Exil volontaire que eza na moko ya ba compagnon na biso. Na ko signaler que eza na moko ya ba compagnon na biso na yi en vol o lelo aza na prison makala o bakangiye parce que baza na guerre ya leadership na vice-ministre ya justice mais c'est Samuel. Attendez maintenant. Camarade Merdi. Attendez. Exil où tu kolobela awa, ezali exil volontaire to exil forcé parce que il y a une différence entre exil forcé et exil volontaire. O tozali ko vivre lelo yo na yebi ko zali muto mayele. Vous savez parfois tant bato balekaka na télévision, muto azomona ke na lobaka ka makambo ya parti politique na biso azui mayele o ya ye personnel atiango mupanzi. To lobela likambo ya exil forcé na exil volontaire. O tozali ko vivre lelo ezali ni. Exil ezala volontaire ezala forcé na la royer biso ke o tozo vivre ezala na exil volontaire za na exil forcé za mwana mboka na opesa yo ka exil forcé comme ya monsieur Moïse Katumbi mwana mboka Jonathan parce que monsieur Moïse Katumbi bi ke une fois ko chama kolona ye na kati ya mboka o akozala mokanga mais nazo nani a poussé à l'exil, n'est-ce pas que il y a des faits où azala qui reprocher na yango? Vraiment bandeko bozo landa biso bana mboka nyonso bolekaka na plateau o ya espace libre awo ezali c'est la haute réflexion awa tango zoya eza poto lobela makambo mboka sans état d'âme mais to lobela makambo mboka mayele na biso ezala musika te tozo réfléchir ngala lingaka réflexion et réflexion pure. Monsieur Jonathan discours ya mokonza mboka ya kala au lobby premier volet deuxième volet maintenant. La deuxième volet, le long de était M. Kabila a sali sortie médiatique n'a pas émotion. N'a pas émotion. Oui. Yo ozo sali émission na émotion te. Yango na zoloba. Yo ozo sali émission na émotion te. Yango na zoloba. Pourquoi na lobi bongo? Parce que M. Kabila a réagi par rapport à ba propos oyo mokonza mboka uta ikoloba en Allemagne. Yango wana ye a se précipité pour qu'il n'y ait pas répondre à mon konzambo. Il a sorti raté. Il a sorti raté. Ba conseiller na ba conseiller madame te. Mais les lots oyo M. Kabila ye mon mi fundi c'était aza pareil à FAFC bar M23. Et lo ya robombe zate. Na sepeli soki bino na ye opposition vous allez kolobango hein. Mais tout ça bana mboka. Tu comprends déjà na ba dire na ye le fait à côté mais l'Afrique d'ici doit soutenir biso militairement. C'est pour dire que beaucoup de bango azala plus de 18 ans na mboka oyo ikosala nga pasi koyoka mokonza mboka kala kolobete guerre oyo eza biso na biso ba kongomani nde tozo bomana parce que mais oui alors que à la image ya Kagame na minute oyo soko moni mutu a lavé image ya Kagame c'est kaza Judas Iscariote. Azajida parce qu'à la qui c'était 18 ans où il y a salaki na mboka oyo bitumbatu o biso to salaki na opposition to zaki na réseau ya ko sala yango ya ko bimisa libanda parce qu'aza traître à trahir biso pendant 18 ans et ayebaki yango yo fallait pas lobana ye selon yo
ata lobaki mais déjà tant et bandai ko la vraie face ya oya zalaki yango monaki tant basalaki appel na bango ya opposition oyo bango baza na ngambu ya sursaut national to boyaki parce que ko kanisa oyo basala biso lelo baliwa ya ba Thérèse Kapangala oyo a kufa pona ko défendre mibeko likunzi ya mboka na biso oyo azapendeko parce que azaki cousine nanga oui kotala bandeko Rosimu Kendi lelo kutu messe eza na 15h pour na mémoire na ye kotala batu wana tout yango monaki biso na sursaut national toponaki opposition ya sans armes toponi opposition ya maloba toponi opposition ya réflexion pour que to telemela moto to akoya na likanisi lokola ya mokonza mboka kala. Merci beaucoup monsieur Jonathan Ikoma tozokoma vraiment na suka bazosala biso déjà si kuna na ngambo ya régie que tokomi na suka question na ngai na lingaki na tuna outi kolobela makambo ya dialogue awa pe mokonza mboka na kosangisa bato yo ya obédience politique na ye ya union sacrée alobi que cette fois-ci azon envisager to kende na gouvernement d'union nationale oyo ko benda même bandeko mosusu ya yi opposition ndeti bandeko Jonathan Boye ba bendi yo mwa muke ba commission ata bourgmestre na ebité soki na commune nini alors maintenu wana idée wana ya gouvernement wana ezala vraiment peut-être le loba ya suka ya émission ya lelo pona yo omoni yango ndenge nini pe boyambi yango ndenge nini boza prêt ya kokota na makambo wana après dialogue biso na kati ya envol na sursaut national toza concerné te na kati ya makambo wana bozaka concerné na dialogue mais makambo gouvernement yango te biso kokabola gâteau yango te ndeza lit na biso. Merci beaucoup. Voilà lilo basuka bandeko bazali kolanda yo na nyonso tolobi awa bandeko ba retenir ni en fait bandeko ba retenir ete lelo soki mboka na biso parti moko eza na problème biso tout toza na kati ya problème wana tolongola o ezali tribalisme lelo parce que tout moni baka ebele lelo komi ba swahiliphone na ba luba lelo non na lingi vraiment te tokota na makambo wana la quotité yango moni nazo sala appel que biso tout oza ba congolais tolongola tribalisme wana Congo mungala muswahili mungala tozonga na oyo papa mobuta bandai koloba tata bomoko mama bomoko et yango wana nde totambola nango tolongola nyonso ya tribalisme pour que mboka etambola. Merci beaucoup tolongola nyonso ezali tribalisme tolongola nyonso ou ezali ya trahison peto longola nyonso ou ezali ya koteka mboka to ya koloba mabe pona mboka wana nde mboka na biso ekobonga ekende liboso misale ko ya pe munguna azala susu na memi